théâtre na Congo pour mon théâtre bien ils ont bien makam tout bien et comme pas bana basi bazalaki kusala ipa ya bana mibale mais lelo bana si wana nde bakomi liboso ya mibale bakomi ko drainer pe mibale et puis bakomi ko gérer pe mibale wana bakomi ko kotsa bango pe na polémique ndenge polémique ezalaki na bengi ino na kati ya boma komona oncle batekulu mona feya na tuna kaka sai babuka bandako na esiko ba solution nini bapesa ezoma babuki ndako na ye ndako sai o babuka ki position ndenge nini ok ndako babuka yite je pense que allez-y sai oui te babuka te babuka ndako bandako na kini to babuka ndako sai ndako babuka te bazo sala ndenzela pembeni na ndako sai mais babuka ndako sai la mukaka oso anaye bakaka ya pa vina ngantone pena ye pena nde na kenda na pesi penza pa na ingamo na motoki nde okozwa lolingo lilongoli keke babeta mokishili toto nzamba lobaye sala mosala ebota na motoki nde okozwa yo pesi wenga poni animateur au sala oui opesa kana rep apui na yeba susu na pavé mopao ye eloko moko en fait na pesa te mena yemba moko aka na guitare boy petit na biso del pur osaka na obetika yabela bang na nyatika mopao a été à Kinshasa del pur après plus tard na yoki donc muto comme ça na makambo selon réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux pèsent un monde mususu kuna balingi bêtise ndotala mingi ndo moni ba film na biso koti bêtise to comme lo ba n'importe quoi vraiment en plein télé boye na film pe na mutu atang abimisi terme ko yo ko exercice sur la télé yo télé ma pena boutique li bena pardon non t na ko kamuti ok congolais aluka ko umi na kanelo mo o titikali ko ma apprécier ya kanelo mo so congolais umeli tamo na net bobomi MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service. Alors, dans l'entre-deux-jeux, on en parle. Je suis très heureux de recevoir aujourd'hui, nous recevons, et bien comme je tiens à le préciser, Entre nous, qui est diffusé en direct sur Digital Congo Télévision, mais aussi en direct sur notre FM et sur notre chaîne YouTube, mais aussi à celle de notre partenaire Congo Révolution. Aujourd'hui, nous recevons un artiste qui fait rire, réfléchir et parfois même dérange par son humour intelligent et engagé. Un comédien, un créateur de contenu, un acteur culturel qui s'impose dans l'univers de l'humour congolais et africain. Messieurs et dames, je vous prie d'accueillir ici pour vous Fiston Saïsaï. Avec lui, nous allons parler de son parcours, de l'humour comme outil social, des défis du métier et de ce projet futur. Fiston Saïsaï, merci d'être avec nous et bienvenue sur notre plateau de Entre nous. Mbote, bonne année. Hein? Bonne année, bilarisation, bonne année à tous les techniciens. Il y a Digital Congo, bonne année na batunyoso bazwaki libaku yako yamba basue na ngate na bandeliane. Bonne année na batunyoso bazui mai, bazui bible, bache pembeni na bango po balanda émission na biso na bonzambe. Très bien. Ça en dit long, Fiston Saïsaï. Moi, je suis très heureux de te recevoir ici. Tu es bandeliane. Kubandayane, Zalarana défi à Sika, challenge à Sika. Fiston Saïsaï, aujourd'hui, on doit le dire, même en termes de nombre d'années na métier, je ne sais pas ce peut-être l'équipe déjà, je suppose que l'équipe déjà 30 ans. 30 ans de carrière. J'ai 36 ans de carrière. 36 ans de carrière. Fiston Saïsaï, avec tout ce que vous avez investi dans ce métier, quand on a plus de 30 ans, parce que je venais de le dire, 36 ans de carrière. Est-ce que 34 ans. 34 ans, d'accord. Est-ce que vous ne sentez pas de la fatigue, vous ne sentez pas de la pression? Est-ce que ça vous arrive pas de vous dire, bon, je pense que c'est bon, j'ai assez donné, Natikalanga Kaka, totalement, parce qu'il y a de ceux aujourd'hui, pas qui critiquent, mais c'est la question aussi que je me pose deux fois. Fiston Saïsaï,
c'est quand la dernière fois azwa rôle na pièce moroboé a joué. Fiston Saï invitera il sous-souté ninga. Pourquoi? Est-ce que il est beaucoup mieux aujourd'hui en tant que créateur et publiciste pour qu'on ait des na mosolo makasi to parce que zali ko banza été que bao bo cheminangi na bango elongo bazali penza di sous-souté et que bato nouvelle génération yo moni ri ko sanga na pena na bango te réseau yango ezalaka nini Fiston Saï Fiston Saï, je vais aussi profiter de souhaiter paix à son âme, le fils de notre héros Lumumba. Ouais. Alors par là, je vais chuter pour dire que Fiston Saï c'est aussi un visionnaire, c'est quelqu'un oyo alukaka bolamu ya batebele comme Lumumba. Yo banango mozela mutuka te Fiston Saï. Yo banango bien avant. Ozoyi ba gâteau na ba panier à batu mozela mutuka te. Non, bah contexte c'est différent. OK. Lumumba est à 8 chansons non seulement pour imiter Lumumba, il est pris na yeza pris à endurance. Il y a une séquence pas coupée. Ils ont imité Lumumba mais il est à que au-delà, il est en endurance. Et le quoi ça là. Il y a un exercice sur la télé, il y a hôtel ma pena boutique ali bena pendant non. Na ko kanguti. OK. Congolais à Luka ko umela ka nelo mo. O titikali ya koma apressé. Ya ka nelo mo so Congolais umelita mo na net bobomi. Ya mo ni balesa biso ba n'importe quoi. Oui. Oui, so ngolé sa Congolais n'importe quoi. Luka tanzete mo ka en forme mabe. O la kisi ata bilarobi. Bilarobi nzeto. On a bien honte. Et so liango ote. Mon so liango. Koloba ko to ebele to chika. Hein? Ha pas madame muto vide nzeto wan. Donc potozonga na sujet ndina bana loba Fiston Saï naza na ba lignée ya Lumumba. OK. Je dis Fiston Saï réussite nanga isa parce que omdimi oza la cuisinier pour batu balea. Et le malamu. Et cuisinier aza muto a mekaka liboso ya bateau fobalia parce que yende muto azo yeba et le on olamba est-ce que mungu ekoki est-ce que mafuta ekoki est-ce que donc nyonso wana elikaka na chemin ya komeka ya nga nebisa bateau belé so ozolukila bateau bonheur que yo moko zo goûter bonheur te misko ozoluka mpona ni parce que yo moko fozala muto liboso ko goûter bolamu yo zolukila bateau okolukila bateau te bazala bien yo moza mabe yo mo bafinga nganga même zoba pourquoi parce que aluka opesa bato ba bonheur mais yimo ka bonga te. Donc Fiston Saï na habité opposé ba question belé. C'est parce que tu te mais dangi koyeba parce que la dernière fois où ozwa rôle na kati ya pièce moko XY eza mokoloni. Ça remonte même de 10 ans. Bah on a reçu des crantés. Non. Pour Babongo c'est autre chose. On commence beaucoup plus publiciste que vraiment à part un moment on s'est converti dans ba stand-up. Après moment pas tiki histoire moulai so na bina bete la bino ango pour permettre nga vraiment na expliquer. Non vas-y, y a pas de problème, c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Omoni na mboka na biso ba théâtre banda ko sala na bango to no benga maboke banda oleka na radio de babiloko aliboso bavina biso bachitenge sana tant ba yozwali kanisi ya komema théâtre na télévision. D'ailleurs to benga en théâtre. Pourquoi? Parce que to landi ba kulutu na biso ya groupe Salongo. OK. Biso génération na biso batu nyonso to jouer ba film na TV to za na lignée ya batu ya groupe Salongo. Et groupe Salongo nde ba lokola maman na biso. Il y avait d'autres groupes avant. Mais style na bango, lolenge na bango ya osalela, isa lolenge biso tout ça la télé. So sala na style ya salon. Et pourquoi to benga en théâtre? To benga en théâtre parce que théâtre eza eloko ezoleka na kati ya salle. Tout ce qui se passe dans une salle filmé ou pas en termes de scénario, yango wana ba benga en théâtre. Alors du coup, yango moni na époque groupe Salongo bazaki kotikala na salle otobenga studio Mamangebi. OK.
babanda sa makamna bango nyonso na kati bazo changer ba décor mais batikal na contexte wana ya théâtre. OK. Mais après tant ba évoluer na ba période ya mwana nsusu ba longwa ki na théâtre ba koti déjà na télédrame. OK. Et koti déjà cinéma. Bon, na cinéma wana ezalaki omona babimi de na balabala bakatisi ba prince mituke koti. Mais comme biso na Congo, eloko ya kaliboso, eloko batu baye bakaliboso, ata bo changer, ata mususu ye to benga ngoka na kombo ya eloko ya kaliboso. OK. Ndenge lelo to benga lame de rasoir Gillette, ndenge to benga lelo dentifrice Pepsodent, ndenge to benga lelo stylo Bic. Voilà. Ndenge pe lelo to koma obenga te cinéma, théâtre. Donc ça fait par défaut. C'est par défaut. Alors, du coup, à l'époque, tout le monde te dit que le théâtre ne paye pas. Bandai ko futa pinzate. Alors pona ko pesa ba ndeko na biso wana oyo bakulutu na biso basala ki théâtre liboso na biso makambo na oloba eza ba recherche personnelle nanga. OK. Na tangi yango quelque part te na sali ba recherche nanga c'est normal muto asali ba recherche na ye aloba oyo ya constater oyo ya moni mais et ozala parfaite. Très bien. Je crois que batba tenir nga rigueur te ce qui place moko be pona zala ki te eza biloko na réfléchir. Alors la possibilité za ki te pour parce que ndeko na biso comme célèbre papa na biso mais il fallait que moi rémunération pesa na kati ya msala yango moni pona ko aider bango pesa bango ba matricule comme ba journaliste na kati ya RTNC. Okay. Comme ça, ceux qui vont gagner à ta côté théâtre, mais au moins, na côté, journaliste à radio, nani boy. Bazora moins salaire. Bazora moins salaire par rapport à un numéro là-bas. Il y a matricule. C'est comme ça que nous bomona batouya salongo se comporter local à artiste était. Se comporter plus local à fonctionner. OK. Yango moni image na bango ezaki lokwa neti image moko bat ba mona bango neti ba pauvre ba mona bango neti ba nini parce que oyebi kende to zaki boye fonctionnaire ba pesa ki na mboka na biso image neti ta c'est pas de tenga lokwa fonctionnaire ta chemise lemba lokwa or fonctionnaire adam mutu ya munene avec ba valeur ebele na kati ya mboka na biso par négligence ya société na biso isala que fonctionnaire la ti image ya mabe. Et sautal na groupe salongo sautal même lelo au monde que comédien baza ko se comporter le vraiment artiste. Alors il s'agit que théâtre fan linga biso na mawa. Alors so o pesa mawa te o liate. Yango moni batu belé ya théâtre kala so kutani na c'est comme s'il faut yokeli mawa. OK. Koyokela mawa wana yesa niti bwa kabelo. Dans le pauvre Kokodio que so moni mbala moko automatiquement. Faut yokeli mawa. Parce que à la télé azaki grand mais physiquement boy o mona image o yozana na mutu ya mutu. Na ko mona e boy ezaki ya mutu. Alors maintenant tant biso to ye to kuti déjà nde baloba ke musala wana ba comédien ba tomaboke baza ko prévaner ba combo d'ailleurs même ya ba vie na biso ya kala. Batu ba komisaki yango neti na époque mo neti ba ingir pour na biso batu to sali musala osika. En aucun jour na mona héritier oswana na muto finga eta o ta kufio. Yo ta luambo. Mais biso ezai peno ka olingo bunda pe ko tamango bo olingo bunda après mais mango grand prêtre ndengo wana en fait balingi ba chabiso na mutu ke musala na bino eza ya zoba musala na bino o kende loin te eza musala tina te eza musala mo beso osali yango. Mais c'est à cette époque là que biso basai on a accepté ce travail. Leo na mboka na biso bato ba na esprit ya créativité te to komi na ba wewe belé po wewa moko simbaki ba catch biso tout oza ko bandeke o baza na océan na baza so ba kebe ba onyo so ba kebe so ba zongi ba onyo so ba zongi boy au mona so série wana Dubaï tout le monde Dubaï so Lomé tout le monde Lomé so Chine tout le monde Chine. Alors nous on s'est décidé de tobiter na musala ko batu ba lobby ke batu ba bongate
na musalo bato balobi ke ba oseka bino po bo salango tala muto ya pakola makala nelongi. Je suis un ancien élève de il y a collège Saint-Georges. Je suis un ancien élève il y a ITP Batela. Mais na Saint-Georges déjà ndeto bana otangila na discipline wana ya ba frère ya banini au moins ba master pinza ke ba ebida ke biso to bongame na cravate. Parce qu'on a tali ba maso bando bima les premiers. Na ba cravate na bango, na ba veste na bango, ba telemina na mulongo. So kangisi ba les premiers nyonso de la classe. Bata ba 8 millions maintenant bazumisa ate. Si on a le 28e. L'état bazwa le premier na misala, ba le deuxième, ba le troisième. Na bi na cravate na veste. C'est aussi maté. Wana ba bilari ba ke. Ya makala nelongi mbala mokola na kateli bango liboso. Ma fingo kati mulongo na Congo na kola. Donc c'est comme ça que nous on a commencé to bandio sala. Alors comme tout ça ba kitani ya groupe salongo azaki na ba avantage na RTNC. Ba pesi bango ba matricule, ba former bango na ba na ki journalisme, ba former bango na ba makambo kilikili. Bazaki ko travailler en exclusivité ya RTNC. Biso pe lokwa to ba kitani na bango. Ba chaîne na biso pe privé lokola pe bango pe ba kitani ya RTNC. Balingi basala pe lokola RTNC. Ba jui biso ba groupe privé, ba komisi biso pe en exclusivité na bango. OK. Donc les lots ça so le canal digital, on le canal chaîne musouté. Donc veut dire entre-temps bango te ba chaîne muté ko zo soin na yo ba futaka yo. Donc veut dire bango bazaka ba diffuseur. Bazaba producteur diffuseur. OK. D'accord. Yo ozali kaka o yena groupe na yo pe chaîne bozo talela. Alors, mon sponsor a chaîne à 70%, tant que producteur et diffuseur, il a 30%. OK. Alors, naba mbongo wana au mona ke naba groupe na biso bane ko permettre bisoté to ko s'en sortir. Bonne exclusivité à chaîne moko. Bilo on a bino sur le canal chaîne wana, aux atamso na 60 acteurs. Au ko futa bangote par exemple so ba pesi bino $1000, ils ont $300. Chaîne à $700. Mais il y a des retours au moins à 60 personnes où faut s'occuper là-bas. Alors, nous monaki et mané au salaba départ na ba groupe na biso parce que ba leader mingi tozali na ba plus de talent que bateau autour travailler na ba. Bateau ba ya pa na biso pour ça jouera bien ngapé na ko kota na groupe na ye. A komisanga lokola ye. Mais ça c'est déjà na positionnement na aiban na bilari, aiban na tête ndai, aiban na nini, azana ba relation plus élargie que batuna ya musala. OK. Alors, et ça là que ça azo se transformer vite par rapport à batuna. Transformation na epesa na batuna le quoi net a mela bango, a lia bango mbong. Nini et puis ça c'est pas au lingapé que so mambo mu ekoti, yende mtu fois se stabiliser parce que yé muta kumba image ya groupe. Et surtout que nous, les artistes, acteurs et cinéma, nous vendons des œuvres, on a bien les œuvres non palpables. Les œuvres qu'on ne peut pas toucher pour connaître sa valeur. Il y a un musicien, tout ça requiert un bien matériel. Il faut que ça vit na yo. Tu vis comment, tu dors comment, tu roules comment, et ça qui vante. Ba innocent de ba mona biso ba vanta mais ba partenaire na biso de ba mona ke eza valeur au fof a chayo na niveau. Absolument. Alors muto asali bijoux asali montre olati a cause ata makolongo mais oteka montre wana na prix na ngokaka parce que eza valeur palpable. Donc muto asali chaînette nanga yebango ke a opezango to yebi batu to kota na internet ba yebi prix ya or ba yebi combien ça coûte yani a otek ata za salité ye or na ye et ozalaka na même valeur. Mais or ça c'est so ye ka salité au kiti valeur. OK. Valeur na yo eza présenté na physique na yo. Tant pesi mutu prix abando talo na montre abando talo ndingo lati yango moni même ba américain ba la so bandako même banane. Il y a moins valeur ajoutée. Il y a moins valeur ajoutée. Au-delà, il y a talent, au-delà, il y a makamutu. Parce que plus talentueux peut bazali. Mais par rapport à l'aspect physique, il y a œuvre moins cher. Parce que, imaginez peut-être soigner.
Alors, le leader a aluka yenda zono ndako, aluka mwaka, mais tout ce temps-là, bateau yuzo travaille na bango. Ba ozela. Faut pas la patient. Mais yo de comme na carrière ya wala ndio na véloté. Ndio moni et multiplier ba groupe. OK. À l'époque, biso to manière de vivre na ce qu'on appelle ba producteur na mso poto, na profiter na PCV na nga pachiko kuitila mbote. Pasteur Peter P à son âme, na pesi Domingos de Haken. Mbote à trop, na pesi ba producteur nyonso ba vi na ngai JC Songo, na pesi Damien Dimonekene, basé beli. Alors, bango bané koya apesi yombon. Sai au salelier film. OK. Film est toté quand on a volume. Donc veut dire volume 1, ils en a 2 épisodes. OK. Vous tournez, vous pessiez, yake abimisi à oteka. OK. Pour boye ba ke producteur a teki bino ba na connexion te na poto. À l'époque téléphone ou ça la succès mo bino ku teko. Bano bande ni ki ça succès. Na bato ba yaka sikokini. OK. So beaucoup tena mutu na nzela. Oh, yende papa na mona ki lokota ki musi paka diombo. Ngai. Après évolution ton téléphone et yande tout le monde comprendre na pena. OK. Alors après ba producteur ba comprendre que ba artiste toujours lia bien. Comme na business nyonso, mutu nyonso alinga alia koleka mutu nyonso. Ba producteur quand ils ont compris que toi contrôler na ba acteur ba kolo ba groupe. Ça c'est ça on a sali épisode mi balé na cheli on a essayé de kyoteki. Donc c'est que 3 4 so on a 2 3 1 2 3 4 faut on a tourner lo yang. Nde e ulakisa. Le temps on a ngape na oyoka ke film na nga ezo kendeni. So sombaki 1D na 3000. Tant on a négociation ya 3 4 na ko macho pe na 4000. Et ba producteur belé ba futa mbongo bien parce que artiste a comprendre que band film né était kami a matisi prix parce que producteur a mona que ana choité pendant que ba o futa bongo mais bazo linga pe bon après ba producteur ba créer ce qu'on appelle aujourd'hui Nzonzing. OK. Nzonzing veut dire un producteur qui vient ici qui n'a pas comment bien à modéro comment bien a vu uniquement modéro a vu uniquement loulé. Ok, bon, comme les films na yemo bimba du début à la fin. OK. Alors, tant que comme les films on a après vous sali casting na binomo. Botali nani ana succès na poto. O vidéo na sai sai mikolo. O mama kalunga na esobe. Bon, surtout ça na 4 figures wana. Il suffit to tchango na pochette ya band. Batu ba osomba déjà parce que batu ba comment osomba déjà pochette nan. Filme na moni vidéo lointain a somba te pour y aller na vidéo. Ça ça te a somba te. Donc mutalingi amona acteur na o ya sepelisaka ye avant atala ko tout contenu ya nini. Yango ba producteur ba comment na Joana aluki tam sous vidéo avec vidéo avec $500 na histoire na so jouer. OK. Après aluki ba artiste ya deuxième catégorie, troisième catégorie et puis aluki bato balingi visibilité. Donc on a ba film mso on a be. On ka vidéo na c'est mais bato tout batikali oye ba bangote. Mais film était quand même. Alors Nzonzi on est comme ça là que producteur a ko bimisaka $2,000 mais aza déjà na 10 volumes na ye. Parce que yo ont contrôlé nini wana te. Après bon temps ba internet y ko évoluer. Ba comme proposer na bato bazaki na ba film ba teka na ba chaîne YouTube to bana na SCP lisa. OK. Bato ba comme teka ba film na bango kuna après bango pe ba timbeli. To ba timbeli bango ba sel ba chaîne YouTube. Ndoko mona Kela TV. Eh bien, Fiston Sai, humour, identité congolaise, impact social de la comédie. Tel est notre échange de ce jour. Nous sommes très honorés de le recevoir. Vous nous suivez en direct sur notre chaîne YouTube Digital Congo Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube partenaire Congo Révolution News. Vous qui nous suivez, nous avons 2 numéros d'appel. Bandeko Babolingo Babo, Mosaïko Lanabiso. Tous en a 2 numéros
Moko appelle direct Ezali plus 243 81 178 31 45. Pour na ba SMS ou pour na ba audio WhatsApp Ezali plus 243 99 914 38 34. Na bandeli. Pour na ba audio WhatsApp Ezali plus 243 99 914 38 34. Au tini audio, mais s'assurer que l'audio n'est les cas 1 minute, TPP, ça va négocier sous péchant. Soit encore, oui, qu'on a un message dans le numéro 1. Pour l'appel direct, le numéro d'appel direct, les alliés, plus 243 81 178 31 45. Nous échangeons avec Fiston Saïsaï, qui est un artiste comédien de renommée. Na tout la qui est tout le monde a réalisé ce mingité na maimatali cinéma il y a congolais proposaka. C'est vrai qu'à un moment à Chucky Break à Kenaki na stand up et puis depuis à Sali stand up on n'entend plus parler. Les raisons, bon, on sait qu'il en gagne bien en tant que publiciste. Peut-être les alliés m'auraient raison. Les alliés qu'on permet de mon ami tout canyon sabine les alliés comme on a wana, comme on a jaquette à couille à balonga, comme on a chaîne de stia. Oh, peut-être que les alliés raison m'auraient ça là parce qu'après expliquer bino pour le but à chaque être humain. Ce que vous allez couper sa baninga mususu bonheur, il s'engage yomorona nous, au trouver bonheur dans les camoyango, aux alliés kokabola. Ça explique, c'est une raison qui tient en route. Et là, je vais devoir revenir vers Fiston Saïsaï. Tu vas nous commander solo. Ah, est-ce que tu as commis ah SCP la TV. SCP la télévision. Très bien. Tous les cas qui déjà, tu commis un artiste, au moins un artiste sali bio na bango. Ok. Allez. Après, est-ce que l'artiste bango moko ba commis ça na makambo ba producteur ba ndeko ça bango. Ok. Allô. Bonjour. Si vous permettez, on peut revenir après. On finit juste l'histoire comme ça. Histoire pour ne pas na makam susu. Bango ba komo créer ba chaîne YouTube. Ba komi ko créer ba chaîne YouTube na bango et puis bango moko ba komi ko sala na baninga siko makambo oyo ba producteur ba ndeko sa biso. Ngiro ba ni tokoti na likelemba siko. OK. Et sobe comment filmer na yo benga saisi ya jouer to pesi le côté a okende yepe lobi ake filmer ake comment filmer na a benga yo pe osalela o yo salaki donc comment na ndenge wana so tali lelo ba filmer nyonso ezo tourner au mona ke ezo sala makaka na bolingo. D'accord. Ozomona ezo sala na bolingo pe na yo salela nganga pe na salela yo. Mais déjà, ça, il faut remarquer à l'époque, déjà, en Zonding, il n'est pas pour le baga ou le balelo. C'est un peu ça quand Zonding m'invite pour Nanine. Toujours mon nom est Zonding. Ça, c'est Baninga, nous sommes sur chaîne YouTube. Yo, ça, la chaîne YouTube, il pour Nanine. J'apprends que les autres côté TikTok, Mikolo. Semaine passée. Ah, nous sommes dans le Seigneur. Bekam ta fongol sengam. Taka na ba réseau nyonso na zaleka na Facebook. OK. Et puis tu as eu ça là Instagram. Tu as eu ça là Twitter na Joël Amica. Yo comme français milé ba kasanga. Mais yem da Gérard. Yem da na Gérard mais ngana on peut ça ba makanisi. Makanisi tout ça. OK. Donc voilà. Na comme mon asiko musala sokota yango bien. Pendant ce période wana biso tozali na kati ya ba producteur toza na kati ya ba exclusivité ya ba chaîne na biso moko ka ya mboka tozo bunda esobe contre ça vie de loin contre Pakaloui Elumbe contre Bodo bitumba famille ba erreur nanga yango pe esobe azo sala moyen au commissaire au mon esobe plus que nga ezate donc ngelo bake couper action yoka na théâtre ça ils appellent na théâtre vidéo bota na théâtre be kompela momo boki couper et yokani bozota na pena théâtre be bomoni perche et bimi et monani parce que bo tourner lundi mardi pour bon monter bo tourner lundi bon monter mardi pour pièce faut les cas jeudi donc bozana tamingité pendant que biso tozo bunda na moi lolenge wana bitumba famille na bana bengango ba yeli biso siko ba adversaire de taille ezani isa bato ba osa la film na bamboka la bango oyo d'abord ils ont la politique culturelle bazana ba industrie cinématographique OK tout est cadré
beaucoup imaginez que biso to pays francophone mais ba film anglais et ça succès en beaucoup baluke là ba interprète baluke lengo solution baluke lengo solution non seulement basuki na niveau ya ko interpréter film mais bayebi que congolais aza trop chrétien congolais lingi nzambe mingi ba commission ngo pe film chrétien film normal ba kotisi ba verset biblique na kati Mike akosuka boni tanga na Jean 12 verset 22 Luc pe amonaka likambo yo na Daniel et puis si ba tu peux le voir ba film chrétien et l'équipe na chaîne chrétienne bah ça c'est to community beaucoup motika la sima alors yo pour le meko sala boy et simbate politique culturelle isate soutien industrie cinématographique isate ba biloko belebele et ça lisko OK pendant que tous bundana na ba film zo ko ya na ba chaîne Canal Plus à côté ngasko na tuna jomo boy pena ndeni biso to grand pays boy sur le nombre d'abonnés à Canal Plus na Congo na Côte d'Ivoire. Est-ce que Côte d'Ivoire est qui RDC na ba nombre d'abonnés à Canal Plus mais ndeni siège na bango ezakuna ndeni mutu place ozana bato belé o bazo coachelo mbongo ozaka na ba shop mais côté ba coacha moins oza na siège mobimba kuna mutu wa bisanga bipena toyaka mais ba comprendre te batika biso o asenga boye o alo ba fo bo pesa boye kuna bandima lelo ba go o buzo kansa ba leki biso pas bénéficier même quand on dit l'église au milieu du village mais en étant église au milieu du village ba voisin nango muto azana bandeli ya village a voisin na été et asa au milieu du village mais à côté de ses voisins absolument donc ça là que les Canal Plus na Côte d'Ivoire et comme le roi RTNC na bango devenir facilement ba proposer des missions bango il makanisi nyoso ekoya bango lelo to komota la match na ba publicité mingi ya ba ivoirien ba nini ba tout voilà ba émission tout bango alors ba novela c'est comme on appelle que ba mama batala rasuti moi ça eloko bo senga nga wana ça là oui mais na ozonga na eloko bo senga nga wana tena zonga la théâtre oyo ngana bana okimisa batu mbangu ba mama bakati zando po sobe abandi au moni pena 18h boye batu ba transport ba arrêt batu ba sili nini muyombe gauche ko banda na 20h mais le ba mama ba koma olala odiongeli boye ba fleur mo ezole kaka novelas film c'est si la kala mais attends ka ba fleur wala ma belle-mère Gonzalo alors maintenant c'est Nathalie excusez-moi alors basi ba côté biso na terre ba envahir biso aujourd'hui c'est que je dis c'est vrai situation toi na situation médiocre na minute na théâtre na biso to vivre situation moko boye oyo peut-être par Sony ya olobake ba yebe biso na loko totika le courage là ya oloba peut-être totika toto mata na étape supérieure ndezo ça la chance que c'est nazana ngo na comprendre que loko tant na comprendre tellement na comprendre que to na bi bon na sala de anioso ngana na théâtre attention na sala théâtre lelo na saka lelo mo be aussi na sala OK na sala soda na sala PD na sala Jésus na sala pasteur na sala docteur na sala bakanza na sala na sala tout na sala nyoso na joie ba rôle ebelé na sakana na batu en fait que au monde que ça qui soda et ça succès au lieu de la identité wana alongwe na identité wana asali ba rôle mutu abi o mendeni jo akotiki loko ngapi na zula ngango asali person succès donc na sali biloko wana nyoso après na bi bon faut na leka na étape supérieure mais pour na ko leka na étape supérieure aux zombongo wa ba producteur bazati OK nani obimisela lelo pour na ba théâtre tout ça qui peut faire sortir na poche na $50,000 à produire théâtre mo malgré ba tu nous au boire ka ozalana bango auto citer le nom de Tetenda tout à l'heure il serait capable de remettre $50,000 pour investir attends il faut pas confondre relation et business et quoi ça pas investissement sur les projets investissement rentabilité maintenant
Ata soro bimisi les 50 000 au récupérant avec tout ce qui est comme piraterie nin. Je veux dire il y a un monde qui batu ba comme pencher mingi na réseaux sociaux. Et na réseaux sociaux mutu comme ça na makambu selon réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux pèsent un monde mususu. Kuna balingi bêtise ndo tala mingi. Ndo moni ba film na biso koti bêtise. To comme lo ba n'importe quoi vraiment en plein télé boye na film pe na mutu tang abimisi terme ko. Non mais non en général. Mais c'est là. Tu abimisi pe na terme o pe na botala ni na te na lo ba na internet. Ce sont tes collègues, qu'est-ce que tu leur conseilles des fois? Oui, on parle, on discute beaucoup. Moi j'appelle. C'est quoi ma raison? Nga ça la suivi personnel boye. On reproche surtout à Modero de sortir comme des grossièretés aussi. Hein. Surtout Minginaye, c'est lui qui est souvent pointé. Modero, moi, je ne veux pas vraiment. Tu l'appelles aussi quand même. J'appelle tout le monde. Mais lui, je dis non, par exemple, parce que j'en cite quand même. Moi, je ne suis pas là pour Nakoloba. Na conseil, Nazoloba en termes général. Surtout nous citer non batanga na bango komona ngati c'est ngati bêtise na nga et comme on a niveau à la tête. Mais réponse à bango za ranini mais attends, le problème est que c'est les consommateurs. Si les consommateurs veulent consommer bêtise, sur le lobby bêtise au monde ba fout on a vu. Au lobby Jésus Christ et ça lui dit vie. Au lobby na folie. Mais etalami au sali 1 million de vies. Moutou à lobby a sali 1 million de vies, ba foutier $1000 à quel les bana a fouté le bango minerva. Moutou à lobby Jésus a sali 10 vies et le ko fouté zaté. Ba tu ne so na bêtise. OK. Zomon. Donc, on a aussi un problème de consommateurs. Avancer à alors, pour terminer de cette histoire, ça, dans tout ce qu'on fait, dans la vie, on cherche d'abord à vivre bien, mieux. Tu vois, ça va, c'est quoi? Nasaki théâtre, oui. Bon, c'est plein, oui. Mais sur une période où on a un théâtre, on a vivre bien té. Et les gens qui ont sali publicité, na vivre bien. Yo ose ngana sani. Yebisanga. Oya kufa na place muninga nani. Biso sto luka na tamu ke ona nango na lia na mela. Toto wela ngonga papa. Soki penza ngai sai na bana oteka nguba. Yo lela nguba na nga fo ya okalinga mepesa ngaya. Ke lobi na meki ko teka kaka niampoule. Que na vivre bien. Au moins que muto abana lingangu bananga na pese kanda. Mais nga na vivre na sengo. Muto akufa na pela sa moninga ati. Tango to sala na sama belé. Eze belé ko le kata to sala na vie. Combat ton vrai combat. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai utilisé mon intelligence, j'ai dit bon, OK. Comme ba film on azo sala. Ezo futangati. Ndenge na lingi fo na vivre. Nous avons un problème là tout. Pour ceux qui ont écouté, ils ont besoin de voiture, mais bateau bana ba pour ça. Na ça les locaux na bike kuna ezaka ka teva mana. En attendant na ces ressources pour que na ça la siko film ya ko sepel sabatu. Attention qui film on est futangate. Mais au moins ils à la côté bateau ba sepeli. Mais ils à les locaux ya niveau mususu par rapport ya locaux to bané ko sala. Na ça la ta après près neti ba ninga ba osala na meka ko sala eloko oyo ba ko proposer pe na Netflix. Alors faut ko luka na plier ka bagage ya ba film na biso wana to banonsa na kena ngona publicité nga saka théâtre mais comme c'est tellement intelligent que et puis ça mouké batu ba mona neti atali lo mususu obundisa ba agence de communication ebele parce que ba ndi ezaki ata komi script na eso na lingi oti à théâtre ko la na changer concept façon ya kusali la publicité. C'est aussi et le qu'il faut pas comprendre. Si, c'est innovant. Alors, na komisi pour na ko lukela baninga na ngape ba lia ba publicité zala ki artiste zala ki intervenant na publicité.
Mais là, la commission publicité, les cambo ya ba comédien. Que soit le mot ça publicité, non faut vous ba comédien, ba ça là. Donc, na mimi scénario. Ba pib yo biti. Ils allaient ka wa mai moko l'équipe nini. Tout ça na ba pib mingi te ke ba acteur, ils aki ba tout cas ba série mo pe akala. Ils aki na ngobongo mais nga na insister na inu. Donc en fait na insister na eloko wana. Que publicité pene comme film. Coco, papa est là. Papa, tu nous as pas amené. Oui. Ah, heureusement, c'était bon. On va vous chercher. Papa. Ah, au tchèpe moi esprit, pardon à Katia Bana. Éducation à Katia publicité. Papa, pardonne-lui. C'est eux qui est tellement bon. Na pesa ba publicité na Katia publicité aux hommes que eza histoire mobimba. Ba jomo be ya ba mukatimbila. Ba ke bala na famille à Weranson. Weranson, star qu'il est, à Monique, Bamukatimbila, ba mérité, sœur n'a été, à Bengani Bango. Mais Bamukatimbila, à travers Winner, Balongi, comme millionnaire, Bengi si Wera Oyo, à Bengala Bango, Ayako Beta Siko concert, mais Namukatimbila, à Bali Siko Miss Congo. Combien de bateaux négligés Bango Bongo na ba famille? Parce que ça, quand on a combat Winner, mais au moins, tu ah ça c'est ça sous théâtre mais na opesa bino na 1 minute na 2 minutes na ko fongola kaka histoire wana pe comme mama na film na bando expliquer bino moi si wana loni na tindaka alanda mukatimbila tamso banda oleka na zamba lion alinga takeye mukatimbila ina machette abengani lion wana de moi si na Monique ba sauver et ça il suffit kana fongola ka ba branche et comme film. Mais si on ça la théâtre, il y a 10 épisodes. Il y a l'homme qui est que ça la 1 minute de publicité, mais tu vas comprendre tout. C'est plus intelligent. Très bien, ça on comprend. Mais Likambo Rosa la stand-up. Moi je me rappelle parce que j'ai eu l'honneur de faire même la présentation à un spectacle non à Showbuzz, un one-man show. Beaucoup ont applaudi. Et surtout, on a découvert un fiston Saïsaï qui pouvait se laisser conduire, guider et exécuter tel que la personne avait pris soin de l'écrire. Je cite Ron Siakoukeluki là. On attendait qu'il y ait plus de dates. Oui, on a ça on a zui, on a foutu lié hôtel. Au logé. Na logé, na bito bandova na ngana. Yo shoka ngana s'inspirer ne lo yo komi. Ok. On a fait un bon spectacle. C'était un spectacle de 2 heures. Oui, mais ça, après, pourquoi tu as décidé d'arrêter? Aurore que n'est pas des dates en date. Fiston Saïsaï. C'est un grand visionnaire. Mais un grand visionnaire qui s'arrête toujours à mi-chemin. Non, vision. Bape c'est la hango datité. Ah. Mais le bien liga musa ou la lobby na ke naza visionnaire. Et non la lobby la tongo la mongo za. Il faut na ça na nga iloko na nga ya bien. Et zwangai 2 ans. Maintenant tika la libela na mokili. Mais le temps n'est allié de personne. Le temps peut te faire aussi du n'importe quoi. Mais yo le bien ozo weli sango. Na zo weli sango nga mena biloko bien. Voilà, ils ont bien te. Mais attends. Yo yelanga kasi moto acha 100 000 siko to ça moi spectacle moi bien. Mais étonnant alors que moi je connais des gens qui financent des projets. Mais viens, toi tu es organisateur, tu es un manager. D'abord, nana mutu o yomoko zoluba que je connais. Oza pembeni ya talent. Ololoba je connais. To kota en action. C'est juste les personnes qui peuvent mettre le moyen des productions qui manquent. Si quelqu'un se présente aujourd'hui, Nabina ok, to kota en action. Un caniva, to continue en action. OK. Ça je note. Au lieu to le bébé. Ça je note. Donc après, donc, on a qu'est-ce qu'on a publicité qu'on a des places ici. Toujours maïl et tout de suite. Papa, il a résolu ça, il faut qu'il en maïl. On profiter d'un moment où nazo ça la publicité, na se stabiliser correctement, na tcha ba garde-fou, parce que Moussa na biso isa Moussa na moko isa na interpréteur. OK. Donc ndeba peli ça yo. Ndeba koyaka batika temps et Boumani. On a la conscience en et bangi saraote. Bon après il dépend de na info ça. Tu sais quand on dit l'artiste ne meurt jamais. Batumsu bakasaka. Le kana bando yema na kufate. C'est les œuvres qui perdurent quoi. Bien, ba œuvre bien et artiste. Ndi sala. Obi ke l'homme pe ana banje moni musu na nzembo na akufa pena. Mais na nzembo musu akufa te. OK. Zomon.
Donc côté on a siko au moins ben artiste obi que on a ça même ba parents au bazar artiste était est-ce que obi que kosomba même ndako et comme ça parent artiste parce que au salisi œuvre d'esprit architecte a commis na makanisi na yo je na lingi koto changa boy au sala boy donc veut dire architecte a commis quelque part lokola ndeto benga bango scriptman azo komela yo makambo o yo lingi et puis apesi sikoyo touche na et peinture na et na kati ya eloko wana parce qu'il y a ça du domaine. Quand on dit l'artiste ne meurt jamais, c'est par rapport à ses œuvres. C'est pareil un parent qui construit une maison pour ses enfants, automatiquement il devient un artiste, il va pas mourir. Papa, c'est hier la bêta musique. L'autre temps à commoneka pour la Romeo Golf. Parce qu'il a joué un très grand rôle aux côtés du président Mobutu lors de la Deuxième République. C'est pourquoi on parle. Il y a beaucoup de parents. Oui, puis basala, bah, talake, ndakuana kaka, tikali kaka. Ok, apnake pas koko gens. Donc c'est un peu comme ça. Donc na kekuna. Après bon, voilà, c'est ça. Digamos stand-up. Stand-up, ngai na lingaki na chadati na poto. Ok. Aujourd'hui, tu penses que c'est possible ou pas? Parce que aujourd'hui, bah, spectacle belé ils ont c'est possible. C'est possible. Ça c'est bato bavana nanga même ba collègue nanga. Mais est-ce que ça est le moment artistiquement ça il a noté parce qu'à un moment tu as fait de la musique aussi. On se rappelle que au salon clip nous là hélicoptère. Deux fois tu servais même de quelques animations, tu donnais à des orchestres. Parlant de il y a prestation. Mais na prestarat. Ngana na ko lubakelelo peut-être n'a peut-être parmi les comédiens les plus sollicités. Ngana prestaka. Mais en fait, na Congo balingandeni. Je m'en voyage à Kepoto à sali 20 ans. Mais jour à yakin autuna mama tondo banote kangu bana coin. Akenda. C'est mama tondo bana ni batindele machine mo ekali nganguba. Na machine mususu echa nguna ba chasser. Akoma pesa nguna ba supermarché. Oyoka mutabia BBC nga banoli ngaka mama tondo nga banocha na ngongi. Tu comprends? Ça c'est ndenge congolais réfléchit. Congolais lingaso a yebela yo kaka na ndenga yebela yo. Yo o évolué té. Faut que la statique. Futika la kande na yeba mbinzo a. Yo futika la mbinzo so yo ka komi ki pungu. Au BBC. Mais est-ce que les lots toucha quand même ba droit na ba animation non ils allaient repris na ba orchestre belé. Tu touches tes droits quand même? Parce que ça, l'animation qui est restée dans le temps, ils en ont fait les gens danseront dessus. Je citerai ici le groupe Zaiko avec Josanyo Kalongo, même en dansant du solo à Vimam, Kourakoba, etc. Il y en a plusieurs comme ça, mais est-ce que vous en bénéficiez? Est-ce qu'avant Bazouango va bien avoir permission? Christon Say, on aime bien, mais Tonito Zouango, Tochango Ponanze, Monabiso et tout ça là. To la morale à ton aussi. Omoni tanto banda yo sa théâtre. To de théâtre le kalelo. Peut-être ba principe yo et kotina bato ba sala ba théâtre na ba chaîne YouTube. YouTube nde mutakomo cha bango siko na kati ba na ba norme ya ko ba kete eloko ko sala te. Eloko ko sala. Mais biso à notre époque avec liberté nous sommes allés là. Nous aussi on prenait ba chanson ba to ana to tchana ba film na biso. OK. Au monde pena que film théâtre bandi. Alors déjà yo sala ngo. Yé passer. Yé peso ba sala ngo o ale lo pe ya réclamer. Et kende ka ke pire petit. Tu n'as jamais été consulté parce qu'on ben non ça il te c'est yo annonce du gars la mungo kutiango. Non, la mukaka oso. Ana ba ka ke apa vina ngantone pena yé pena nde na kenda. Na pesi penza pa na ngamo. Na motoki nde okozwa lolingo lilongoli keke babeta moki shili toto nzamba lobaye sala mosala ebota na motoki nde okozwa yo pesi wera poni animateur au salango oui opesa kana rep apui na yeba susu na pave mopao ye lourmo
En fait, na pesa te mena yemba. Mokomo ara na kita bo petit na mso del pura osaka na obetika yabela bang 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 na nyatika. Mon pao a été à Kinshasa. Del puro après plus tard na yokian. Donc eza biloko ebele belé. Donc ça naza kaka comédien te. Naza mingi na ça danse, crie, bazoa, ça, donc c'est bon. Très bien. On va ouvrir le téléphone et l'autre numéro d'appel direct, les alliés plus 53 81 178 31 45. Vous nous prenez en cours. Je suis avec Fiston Saïsaï. Nous parlons de l'humour, l'identité congolaise, à l'impact social de la comédie. Il a pris soin de peindre le tableau depuis la jeunesse, en commençant bien sûr avec le groupe Salongo, Tinere théâtre dite populaire et évolué avec le temps. Mituna Tomitunara toutes les fois, pour la ligne, tout le monde a résulté pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus publiciste aujourd'hui que acteur Naba Cinéma Nabiso au quotidien, ton rôle Naba chaîne Nabiso sur place. On va prendre cet appel en premier, le premier d'ailleurs, du jour. La question, d'où vous nous appelez? Plus de 53 81 178 31 45, c'est le numéro d'appel direct. Michael Mounam, on va prendre cet appel au bout du fil. Allô? Allô? Bonjour, Ndeko, comment on a nos bengi biswapi? Na bengi no na kata boma komo na oncle bate kulmo na veya na tu na kaka sai babuka banda kuna siko ba solution ni ba pes bal ezoma babuki ndaku na e ndako sai o babuka ki position ndenge nini? OK, ndaku babuka ite, je pense que allez-y sai. Oui, te babuka te. Babuka ndaku. Ndoko ka banda kuna kili to babuka inda kwa sai. Eh babuka ite. Bazo sala ndenzela pembeni na ndako sai, mais babuka inda kwa sai te. Babuka ndaku te. Merci Ndeko na biso. Badano sabo matopesi binombote. On va prendre l'appel qui va suivre Michael Moulamba. Je sais qu'ils sont tellement beaucoup en attente. Allô? Allô? Est-ce que quitte volume à télévision Notina Soukate? Quitte volume à télévision Notina Souka. Bonjour, quitte volume à télévision Notina Souka kene musika pe à télévision nao. Gino la salinini. Bakamba Gino la a négligé de Gino la boineni alors qu'on a discuté. Merci yo bengi biso api. Merci pour la motuna na yo. Agopé Seyano. Merci. On va prendre l'appel qui va suivre Michael Moulamba. Gino la pour la Kinimbangu. Gino la aza acteur le kwanga. Tu bandina théâtre bichon sur Kitambo. Les gens vont pas arrêter d'appeler hein. Comme ça je crois qu'on va prendre cet appel encore. Allô? Je vais répondre. Bien sûr, on va prendre pour tout le monde. Allô? Allô? Malheureusement, il est parti. Je vois des messages aussi qui ont maintenant le numéro d'appel direct. Les applis, c'est 53 81 178 31 45. Allô? Oui, allô? Bonjour, Ndeko. Comment on a nos bengi biswapi? Bonjour. Bonjour, comment on a nos bengi biswapi? Na bengi bino kouta na Moku territoire ya Wacha. Moku? Na territoire ya? Ya Wacha. OK. Malobombo kayo papa, tuzali ko kayo. Ndio. Iko na lingina lobaboe. Vraiment papa Saïsa ilisusu amona na kati na ba théâtre vile. Biso alo kwa nini to komo mona kaka ba Aida ba orto ebi neti bango soki baza ba matina ba sketch ba nini ba théâtre ba salaga to sepelaga to segaga. Pourquoi les autres hommes attaqués ou bien magambo mosusu zai? Merci beaucoup papa. Merci pour la motuna na yo. Akopé ça yano. Merci. Merci beaucoup. On va prendre l'appel qui va suivre Michael Moulamba. Ils sont tellement nombreux à nous attendre en ligne. Plus de 53 81 178 31 45. Michael Moulamba, l'appel qui va suivre. C'est notre numéro d'appel direct. Allô? Bonjour. Est-ce que vous avez volume ma télévision? Donc, quelle musique à télévision en déco? Oui, allô? Bonjour, Ndeko. Comment on a nos bengi biswapi? Allô? Allô, bonjour. Comment on a nos bengi biswapi?
Oui, allô? Allô, bonjour. Comment on a ni obengi biso api papa? Oui, abengi biso na Sidou Bangi. Na Sidou Bangi. Comment on a ni? D'accord. Comment on a ni? Ok, est-ce que vous avez volume à télévision noti nasuka? Qui t'a volume à télévision noti nasuka? Je crois qu'il y a un problème de réseau Michael Moulamba. Il faut le laisser partir comme ça, je crois qu'il va revenir. Na expliquer bande ko so ibo bengi biso, c'est vrai que ça la resengo mi ko mi okakoloba. Mais pesa biso makoko so na o itali technique. Avant benga biso kiti volume noti nasuka, OK, musique télévision noto ya radio na comme ça passer appel na yo. Allô? Allô? Malheureusement, ils sont partis. Je crois que j'ai quand même quelques audios, Mike-Yann. On va prendre quelques audios, Mike-Yann Moulamba. On va prendre le tout premier, ceux de l'Angola aussi. On va prendre les audios. On va passer un appel. Oui. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, papa. Comment on a nos bengi biswapi, maman? Comment on a Bénédicte na bengi depuis na Masina? Malo bombo kayo, maman. Toujours kayo. Na lobi boy, sai. Aza leader akoki kotika théâtre te. Soki atiki théâtre se ke ba oyo nyonso wana batika parce que leader ezaka sai. Tolela mpo na bana nga. Kotika théâtre te zongela papa. Wana bana baza bana yonde leader. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la contribution, non, maman. On va prendre l'appel qui va suivre. Merci Mingi pour l'appel Naoto. Petit Madame Assi Dambote. Plus 543 81 178 31 45, c'est ton numéro d'appel direct pour les audios et les SMS. C'est le plus 243 99 914 38 34. Allô? 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 Oui, allô, bonjour. Bonjour, Ndeko. Comment on a nos bengi biso api? Bonjour. Na bengi biso na commune ya Mongafula. Comment on a Ndeko? Gédéon Kassema. Ok, Gédéon Kassema. Malo bombo kayo. Na isa papa fiston sa iboye. Ya za leader. Ba bloko basala ka ba gang ba sexa biso wana ko ki jamais kotika théâtre akoma na ba biloko mususu ya olambaka na ba restaurant na poto et ça la biso bien mais faut asongela théâtre parce que théâtre ne sali pas o yazali. Merci Mingi. Merci Mingi Ndeko. Nabandi Ayuki. Ayuki Milanabine. On va prendre 3 derniers appels et puis je vais prendre quand même 2 audios hein, pour ceux de l'Angola qui nous ont... Allô? 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 Ndeko, est-ce que quitte sa volume à télévision noti nasuka s'il te plaît? Kene musika nango. Ok? Malheureusement, les gens ont du mal à s'y prêter au jeu quand même. Soko bengi biso au kiti volume à télévision. Donc, cause la télé lobanao à la télévision. Moi fracture à quelques secondes à retard et sunga raté. Allô? Bonjour. Bonjour, comment on a nos bengi biso api? Vous ne connaissez pas kate. Au bengi biso na mayombe. Ah, au bengi biso depuis mayombe. Comment on a ni papa? C'est Jean-Pierre. Namoni sai komba ba sai mwana mama tala tokwe. Uyo mutu bote papa zombe la théâtre. Kati chapira ya yi. Uyo za les grands leaders charismatiques kombama. Omoni yo ne moza boye. De tutona tu babane ba fioti tozotala sai. Tozotala yo siko bino nde bopesaka boza ba icône, tu es l'icône de ya musique, ya quoi, ya théâtre, ya RDC. Vous êtes une icône. Donc oui, et votre présence et ça la bien. Ouais, dans le monde de la musique quand on voit les JB de Kofi, ça fait du bien parce que bah grand mec, ma icône en musique. Quel que vous les icône ya théâtre, ya RDC. Alors, votre absence, mon frère, combat moi, maman, les autres qui sanitaires. Mais
makambo. Sinon, contribution dans la pour ne pas trop monopoliser la parole. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, on va prendre le dernier appel. Bien avant de prendre quand même quelques audios, l'on mentionne ton nom vers la fin de ce programme. Il y a un sujet aussi crucial dont on parlera. Allô? Allô? Bandeko Yangola, Bazamingi, Rotina Audio, je pense qu'il est important aussi de les avoir. Comme ils ne savent pas nous appeler, on appelle le directeur. On va prendre cet appel, Michael Moulamba. Allô? 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 Bonjour. Bonjour. Comment on a bien vu papa? Comment va Viviane? Maman Viviane. Maman? Maman Viviane. Ok, maman Viviane, tozo kayo. Na bengi na sele. Tozo kayo, maman. Na bengi na sele. Tozo kayo. Na lobi. Nazoloba, pona sai ata oza na kanda na mobali na yo. Soki kaya leki na tele. Soki ata ozali na kanda foseka. Foseka kaka. Ati kosala biso boye, atika kosala biso boye, tokokufa. Kwani ngogara kwa kosala biso mamba boye ko. Ngogara kosala biso bofola nini. Ah, merci. Merci beaucoup. Merci. On va arrêter un peu avec les appels là-bas. Fiston Saï. On dit, bah, nous, c'est battre les mélios. Balingi, peno, zonga, yomoro qui va préoccupation. Moro a tourné à l'objet, mais finalement, au tikeli baïda, au tikeli génération à Sikabaye. Alors que vous allez quand même leader. Tu te fais appeler patron, il y a un comédien. Mais comment est-ce que Hugo Tika charge dans la génération à Sika, alors que pendant que vous décidez que Tika, c'est un bazali Kokoba, qui aujourd'hui va se retrouver dans mon salon. C'est trop dire. C'est Atiki théâtre. Il faut rassurer Bambo. Alingi asali la binonde kombo wana lisusu te théâtre parce que ezali kombo oyo ezali ko bengama na esika elongo banité. Oyebi soko oza na diamant ozo benga ngo mulangi. C'est que même niveau na yo na mutu ya koyeba kolengela ngo ekokita. OK. Soko oyebi valeur ya eloko te okoyeba kobatela ngo malamu te koyeba kobomba ngo malamu te. Nde boye biso tellement to bengaka film cinéma to benga ngo théâtre. Donc c'est comme si tozo yeba eloko to sala te. Ya nga na lingi vraiment na kende siko ko salela bino eloko bino bote bengaka théâtre mais na salela bino ngo na kombo nango ya solo film. OK. Donc film nga na komaki bandeko en tout cas na sali ba na évoluer nango. Mais ezo senga biso encore makambo belé na kati ya film wana. Obinga ngaso na sali eloko wana elika une apercité. Yango to vandaki na bandeko na équipe na biso to sali la bino film moko nan au titre nango ezali Avant-goût Mélanie. Titre film comme nango Avant-goût Mélanie. Kala mingi te bokomona nango vraiment bopesa biso 2 mois peut-être écouta monsieur Ezebele bokomona film wana ya Avant-goût Mélanie. Donc bokomona tant bokomona bolobakete azaki na raison asa ela biso eloko aboye. Tout ça na kati ya bitumba guerre ezaka o tout monde na STT. Même sur le plan culturel peut tout ça na bitumba mususu ya makasi. Hein? Ndenge bovandaka boye lelo na mboka ya sai na mboka ya vie de loin na mboka ya Elombe Sukari na mboka ya Bodon na mboka ya Kadiombo Congolais ko mobala lokwa Nigérien. Zomo Congolais ko mobala lokwa Nigérien. Alati bena tenue traditionnelle. Alati ko lokwa Nigérien donc a kotipe a obala pe a kotipe na nzembo wana ajina ajina joba dada luzolo abali. C'est normal. Na mboka lokola Congo to frena pe culture na biso pe na makambo ebele. Parce que culture mboko yebi valeur culturelle na yango te. Eza mboka ya kokufa. Ndeni Congolais so azana mwasi na chambre automatiquement comme amundele. Donc au moment que quand tu es bien en amoureux avec ta femme, au moment que na mutu na comme mundele. Attends. Il faut que tu comprends. Là, ou soit tu comme américain, ou soit tu comme français.
Non, en termes, il y a langue. Français, oh, anglais, I love mon you. amour, bébé, chérie. Darling. Oh, yes, baby. Linga le longwa. Linga le longwa ka. Pona mutu na biso bacha biso lokola neti. Linga le rolo ba français, ba yebi osala bolingo, ba anglais, ba yebi osala bolingo à travers ba film. OK. Ba anglais ba leki ba tetela na bolingo. Papa yo sotala film apono na giya. Yo tala giya. Loko ezala raté, bat ba okasaka. Tu yebi bolingo te. OK. Raison de la raison principale. Gino là, autour de la question à Gino là. Bon, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu une vidéo, tu le tenais par la main, il était en train de pleurer. Papa n'a à Koufaki. Ah, ok. Gino là, c'est mon ami. On a commencé le théâtre ensemble. À un certain moment, Gino là s'est décidé, comme tout le monde, d'aller trouver mieux ailleurs. Non, ça. Ok. Bisogno sonné tout ça boy. Moni souvent batunyo so babanda nzela moko à un certain moment tout le monde a yépé a créé chemin na ya leadership na. Alors, ici ka Gino là ki o ya zo sala yenda yebi. Tamusu yoso kanisa ke loko zo moni pembe na ngate ke za mabe et pourtant côté aza tamusu aza plus mieux que tamusu so aza côté nango. OK. Ngana na volume mo na bouton monter ya volume na dimina batu. To na matisa batu. Chacun de nous, il vit de ses pensées, de ce qu'il... Oh, il y a Lingi. OK. Donc voilà. Mais Fiston Saïsaï, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est badénoï, on doit le dire, hein, comme j'ai cité à Onabi, orchestre belé, ils ont animation, reprenant on a tube, et chef d'œuvre. Mais tu y a cause à la partie prité, il y a beaucoup plus attaché d'un musicien X, musicien Y aux alliés n'a été, aux alliés d'un musicien Z, il y a musicien B aux alliés n'a été. Mais aujourd'hui, c'est au contraire au Kossi. Je dis mais aujourd'hui c'est beaucoup plus visible. Non, au Kossi. D'ailleurs, ça faisait longtemps que Batousso Baliba Beta Bata Kofi, ça c'est Mtaliboso. Mais ce n'est pas ngana si babengana ngana ba orchestre musu pena ki bat boyemba boki otala be babengana babi ah kota te muto Kofi. Mais tu as été longtemps porté par Werenson par contre. Parce que jusqu'à ce jour, c'est un de ces artistes pour qui vous êtes vraiment, alors très souvent, on dirait peut-être que ça parce que vous êtes sur des projets, vous travaillez ensemble, mais Werenson t'a toujours porté depuis bien longtemps. Et je pense que c'est lui d'ailleurs qui t'a donné l'occasion de se produire pour une première fois en Europe, à ses côtés. Donc, on dira Werenson. Mais aujourd'hui, c'est une question sur table. Parce que lui, même l'église au milieu du village a raté. Pour la voisin à Moussigaza, au milieu du village. L'église au milieu du village, oui, c'est au milieu du village. Mais à côté de ses voisins. OK. Mouto a un bandé village. Na Mouto a un voisin village. Bah on est sur le montagne. OK. Fiston, ça fait plus de 30 ans que vous êtes toujours en actualité et que vous avez votre succès à vous. Ouais. Théâtre aux Salaté, mes pubs et tout ce que tu as accompli aujourd'hui, parce que c'est vrai, sans dire long même sur ce que vous réalisez, vous êtes quand même l'unique à se produire très souvent. Pour Ngana Monaka, vous avez plusieurs productions ici. La production, c'est pour dernière production. Ça fait combien de jours? Mais il y a même pas une semaine. Ah, voilà. Fiston Saïsaï, artiste Moussou Baye, yo moni bangoti bazo banati bazo zwa succès que tu n'as si manayo. Tu les as tous su. Et que dans ces pays-là, il y a également le bail qui a qu'à chaque fois même, il s'agit de payer ça mon tout conseil, tu les appelles. Je pense que ça n'est de même pour les artistes musiciens. Ok, Oponaka alors. Ça dépend de l'occasion aussi. L'occasion est plus amie. Ok. Mais est-ce que tu t'identifies aujourd'hui comme un warrior, un fervent fanatique, un soutien total à l'artiste Fally Ipupa? Tu sais, depuis na awa, ici na sali likambo mo be oeza na makambo yo tuningate. O ngana uti na ngonda ku kana ena bi ngafuna lobaka eloko ata yo tuningate na sali ngona nta. Non. To veut dire c'est que awa ngana vandi na obano répondre kaka na ba question na yo. Très bien. Soko tuninga likambo afali te na olobalo afali te. OK, mais est-ce que vous vous identifiez comme tel? Non, moi je suis pas un warrior. Déjà ngana okoma warrior ndeni. Peut-être par sa définition, oui. Je suis un warrior. Il ne faut pas te rendre dans un biloko naturel pour les lier à un musicien ou quelconque.
veut dire ngana roboya ndeni ke na warrior so warrior il la sacourage guerrier donc facilement pour fallait abenga batu na ye ba warrior donc so otuninga so na warrior ngana wanga na guerrier te Bah, Gladiator peut bazar ba guerrier, donc c'est comme ça que ma fan a fait rigolo va s'identifier. Donc tu peux te faire appeler aussi Gladiator. Bien sûr, ce qui signification moko eza lié nango, eza positif. Mais ça n'a jamais été parce que tu as telle préférence et artiste. Nabi na yo ke Warrior Abimi ce qui il y a même pas 10 ans. Gladiator Golo Abimi il y a même pas 10 ans. Tant yozo lobake ba mi se ba yemba biloko nanga. Mais na quartier latin Kofi Olomide ba obeta kri nanga bazo channel longi nanga grand frère nanga Fali pour passer na quartier latin ba o chapena grand frère Ferrigola Piazalaki na maison mère bazo bois kabilo nanga grand frère Ferrigola Piazalaki ba on bali baza bayana baba yana nga me baza na positionnement moko te na mutu nanga pona nini esengeli bokeseni wana ezali bokeseni liboso ezali Fali pour pasali grand frère tokoli na ye na ndako soki takutani na ye na nzela autuna nga boni mama Anastasie boni Doli boni Mireille tokosolola makambo ya ndenge ezalaka yana leki so na yebisu eloko moko okwanga te obi que tous na image na réalité nga sai salon ya Kofi Olomide na bien monté ko biloko na misa boy table moko o ya se servi vu grand frère papa na ngai Kofi Olomide avanda na bien monté ko kota nyonso na kota lupango Kofi Olomide na suka lupango. Mais image à l'Esaka au biloko à les arabes et pas na terre du fleuve. OK. À l'Esanga kutu te abanek olia atiki. Apesi opoli. Apesi ngai na lia. Ngape na cadre bénédiction na liango. Bénédiction. Te mukolo ko pesa leki biloko olia eza bénédiction. OK. Eza bénédiction eza grâce batikela ba pesa bénédiction na soupu. So ikate. OK. Donc ndenge son émission il y a deux musiciens. O ngai na ba vieux. Ba vieux pena. OK. Ayana ndako na nga ko tia vandi boy. Tolier. Ayepe comme invité na nga to vandi. Isa we ranson na kinke cérémonie. OK. Wana kiza ke na kistar na makamunios. Fallait pour passer l'ami de mon grand frère aîné. Donc, veut dire grand frère nanga Ferrigola. To ebani kaka ndenge na yebi kabo akabo pa yebi o sai par exemple. OK. Donc tout ça na place ité. Tout ça na histoire moko teke oh azako ya pa na biso na bana okele pa na bango azaki mwana ezate. Bibo so na pe likambuté. Tout ça pe na likambuté. Après sikoyo soki bato bakoya na likambo ya sai et pas ya grand frère na Ferrigola. Et ozalaka bato bazaka ba mal intentionné bato ba comprendre raté. Obinga pe na ba makambo nde na ye comprendre que ba professeur nyonso ngana banda olinga bango te. Comment ça? Ils allaient que ba professeur on a banda comprendre ko na bango te. Donc ils ont incompris alors. Donc Jean Goubal pas incompris. Ça dépend na mutu na contexte ya likamuna ndenge alobeli. Jean Goubal pas cause ala incompris. Parce que cause à la paix incompris. Parce que Mikolo ça dit qu'on va alimenter car ba polémique entre les artistes. Plus loin ça quitte non, ici. Déjà, on ramène Guim c'est Fali Poupa. Déjà la nature nous a au niveau de la République démocratique. Quand on parle de la nature, chaque coin a na nature nango. Oui, ça qu'on imposer le Cameroun à coin voilà. Vous comprenez? Nous en termes culturels au Congo, la nature nous a imposé aujourd'hui. Fali et Ferrigola. Okay. Tu ne peux pas parler de la musique congolaise aujourd'hui sans parler de Fali et Ferrigola. Très bien. Mais après, il y a des performances, il y a chacun a sa vision. Dans la réalisation. Il y a une réalisation. Attends, ce que je pose une question. Question, ce que ça,
lié na faire rigolo na loba na ote ke na loba na répondre te. Je vais répondre à la réalité. Si Ferregola a porté une chemise rouge, tu me demandes que Ferregola a porté quelle couleur de la chemise. Na loba vert pour ba warrior bango ba lobi fo chemise à faire ezala vert. To soko tuningai Fally Ipupa nzembone ya suko abimisi ça na combien de millions de vies. Non yebiso na mutu na ngote zelana kota na internet natali na moni na yebiso eza autant de millions. Bao balingi te azana ba millions de nombre de vies ba olapidenga. Donc likambo ezalaka okufela na batu yango wana. Un manque kokozanga ko comprendre mutu. OK. Nga na e comprendre nango kana ba makambo oyo tango ba makambo ekomi boye. OK. Na ba ndene ba no linga professeur Matite. Ils pour nous comprendre. So mon élève professeur on a linga kete landele aiba ku na. Mais pendant un long moment il y a eu cette histoire de froideur avec Yona Kulutuno Jibem Piana. Il y avait un long moment où on voyait c'est de l'orchestre BCBG te pointer du doigt et tu le faisais aussi vice-versa. On n'a jamais réellement connu le nœud du problème. Est-ce que tu le payais parce que maintenant Kangamana Bakulutu non, c'est déjà passé. Nous mais les lobos ça, c'est bon? Non, oui, BCBG orchestre nanga papa chéri. Oui, d'ailleurs kuna moni mo ele omobe na saki mo comédie mo na spectacle tozali nango oui ranson na zaki wana tozali na basam chitu. En fait batu ça c'est qui ça rabiso. Mais biso to sexa batu kana makambo netinga na sexa bakamuka na mo ba réalité ba fait mo sociaux ndenga na sexa la batu. Nazaka na fousu te liboso ya kosekisa. OK. Batu bayebi président Fachi numéro 1 ya mboka na biso avandi boye nazo sekise na makambo eza réalité. Kena aéroport machine moye kangami balobi Fachi mais c'est ça. Batu nyonso babeta akaba masolo ezaye mukolomo obike surtout so lobi otanga nombre de fois batu basekisa batu na komba ba musicien frère Patrice azanga ate. Oui razanga ate Koffi Olomide azanga ate. Papa chéri za la route moi. Zomo. Papa chéri alinga ko seka. Ye penza alinga ba humoriste. Mais et comme un mot ce que lobi kamobe poto seka premier degré. Premier degré. Ça c'est comme si nasu na droite ya likambo to seka, nasu na droite o batunyo so bazala na. Donc ba limiter en quelque sorte. Yana mambo c'est na ro sala été. Ce qui likambo za rouge. Peut-être nga makambu presque mingi on a loba sur grand frère Ferregola izali mingi côté Timba Tala bakoyo lelo kwa boité soki mutu oyo nature imposé bino bozala ba adversaire a osala boy. Pour la rivalité, il faut qu'ils aient pour étendre sa musique. Non, rivalité dans la branche. Très bien. Au moins, maintenant, ce qu'on fait, on a réfléchi, ils sont moins différents. En fait, Fally Ipupa dans la musique congolaise, c'est comme un chenille. Un chenille, à un certain moment, qui s'est transformé en papillon. Maintenant, quand vous voulez discuter sur Fally Ipupa, il faut savoir, vous discutez côté chenille ou côté papillon. C'est là où maintenant les gars s'est multiplié, devenir non seulement il s'est transformé, mais lui il s'est multiplié en fait. OK. Donc aujourd'hui sur la polémique qui oppose Gims et Fally Ipupa, ça c'est Fally côté papillon. Na Gims. OK. So ils ont une affaire rigole côté voilà ce que côté bon problème. Mais non, regardez. Je parle je reviens sur le non dit de ton discours. Non. Au lobby Fally aujourd'hui, s'il faut parler de Fally, il faut qu'on mette à l'isolé na ba branche. Aza le rôle la chenille. Les lois comme papillon. Na tout la polémique qui oppose. Longola est que aza chenille ou akoma papillon. OK. Aza chenille oyo a se multiplier. A se multiplier. A tikali chenille mais à pumbwe pe papillon. À papillon. Donc sur la polémique qui oppose Gims et Fally Ipupa, obiwana ça ce qu'on a branché ya. En tout cas vraiment. Mais on tire bango à peine. Awa.
awa awa Wangani voilà qui te na wangani te voilà ngana lobi yo sikoyo yo nde banda totanga te eh yo nde sikoyo remplacer les points par oyo ngolo ah te yo tu lobi yango tala bika ngam voilà côté la papillon en fait il faut to comprendre makamsusu na autant le bango na émission ce soir na expliquer qu'on autrement mais le pe na ko expliquer on autrement Gims c'est un grand musicien so lingi oyeba qui grand musicien lelo tokota kan internet OK so au continent internet au taliba vu au fali pour passer là au taliba vu au Gims ça là on comprend les différences maman ya Gims na fali so ki po tali fali na mutu mususu otali epe na sa isa otali epe par exemple na Gaz Mawete on comprend na ba vu mais la différence maintenant de ya fali et pas ya Gims pananga elle on a neti bolimi sanga est-ce que ngana zanga mobutu na leki en toute franchise je dirais toi donc ndeli kambu ya Gims na fali yango wala posanga mobutu abotami déjà mwana mobutu akuti nyonso ezali donc Gims na musique alors kola abotami mwana mobutu fali siko ba sai sai a débrouiller ti abundi akomi mobutu yemoko yango pona yo elo oui non pour dire en un mot que Fali pour toi face à Maître Gims Fali pour moi Fali azara court OK Fali aza mutu mo be ba che photo na e ba bibota la court oyo obi Fali aleki ba musicien ebele na Congo na nini nde omoni eloko nga na osala na e comprendre que toza na don toza na talent mais eloko oyo ememaka artiste musika ezaka don na talent notion notion peut et faire partie don na talent et ko sa ke ba yeba yo OK mais notion et koki ko sala ke o mema siko musala wana musika zomon yango moni biso na vie de loin ba eso ba esobe to sali musala kaka na don tellement notion ezate yango to bon to suki na ngoka awa mais siko ezana batu mususu ta mususu ana don ya makasi te azana talent ya makasi te mais ana notion ake musika mais ya sans que azala na power omoni lelo so otali na mboka na biso film tourna maka OK pe na tapis rouge pe omoni pe yake film moko boye ya ba congolais ba présenter ngo pe na tapis rouge très bien on est en train de chiter et tout ça là mais bon donc na makambo yo en tout cas na répondra kaka na ba question ya ba na lobite ke o côté onani côté nini côté onani très bien oyebi eloko esala congolais so ko musimbaka la otoboki mbamo mpepe omona mo bando dimini congolais kendaka ko apprendre po bayebisi ke so tangi okoma na la pesa congolais mbongo avatanga tout à soko tanga. Très bien. Dipro Raoul Kabodo, je vais juste te demander 6 minutes s'il te plaît. 6 minutes, j'ai une question importante à poser. Je crois qu'en 2 minutes Fisto Saïs va répondre. Vous avez une nouvelle génération aujourd'hui. Jérémy Chabani Baye réussir Kotika Bamprane. Vous êtes fiers de ce qu'ils accomplissent dans le métier? Bien sûr. Mais aujourd'hui, même dans ce même métier, Binobo Salibo Chérir, c'est vrai que tu as dit que erreur, il y a famille, Zalaka, mais c'était d'abord une famille. On vous a vu longtemps ensemble aux côtés de Vue des Lois, la Diesobé, vous êtes resté une famille avec les Lombé et les autres. Mais aujourd'hui, on observe guerre de clans et comment Salema, investi par des dames qui conduiraient les mouvements à théâtre, je le cite. On le voit, c'est des polémiques en longueur de journée. Batouazo paie sa concentration plus à Moussalate, on est sur des petits détails qui ne nous avancent à rien. Au monde, est-ce que ça te choque ou soit pendant tu te dis, bon, je venais de te dire ici, le problème c'est les consommateurs. Ceux qui consommateurs, ils consommer polémique. Il faut leur donner ça. La polémique, ils ont foutu à banc. Je vous dis que dans notre théâtre aujourd'hui, il y a un problème. Tu sais, la femme, elle a toujours été soutenue
quelque part. Ouais. Voilà la raison pour laquelle les théâtres, tu as vu que crise dans le théâtre. Il y a un moment que les femmes, comme elles soutien quelque part, théâtre na Congo, pour mon théâtre bien, ils ont bien, makam tout bien, et comme pas banabasi. Banabasi bazalaki, kusala ipa ya bana mibale. Mais lelo, bana si wana nde bakomi liboso ya mibale. Bakomi ko drainer pe mibale. Et puis bakomi ko gérer pe mibale wana bakomi ko kotsa bango pe na polémique. Ndenge polémique ezalaki. OK. Donc mais il y a ta sœur Sila qui va se produire je crois théâtre de gymnase à Maribel. Ouais, Sila que je l'aime beaucoup, vraiment moi j'aime tout le monde. Sila Bissalo donc on a passé bambota trop côté Azali, on est ensemble, courage. Je te porte vraiment bonheur nyonso récité à la spectacle. Très bien. Souhait na yo en 1 minute ota la caméra yangoana pour l'année 2026. Souhait nanga pour l'année 2025 26 pardon. Batala Mélanie avant-goût Mélanie. Ezoya. Donc, ils ont la YouTube dans 2 mois. OK, ils ont la chaîne YouTube, toi ils ont la Canal Plus ou soit vraiment tous ont pour Sabino détail. Très bien. Tes enfants ils vont bien? Très bien. Madame? Très bien. Et toi? Oui, ça va, ils vont bien. Hein? OK. Au pays des... Merci. Moi, je te remercie d'être passé, Fiston Saïsaï. Merci beaucoup. Merci en tout cas d'avoir disposé de ton temps. On reprend là, le téléphone n'arrête pas de sonner, mais c'est normal. Et il y a tellement de choses à dire. Et c'est pourquoi on a 2 heures de fois. On demanderait quand même un peu plus. On aimerait vraiment en savoir un peu plus sur... c'est quoi déjà le titre, le Biezobima? Avant-goût. Mélanie. Mélanie avant-goût. Avant-goût, Mélanie. Avant-goût, Mélanie. Avant-goût, virgule, Mélanie. Avant-goût, virgule, Mélanie. Il y a des autres. Na pesi mbote na Fou de Jésus business, Fou de Jésus business. Na pesi bambota trop bangamba bien zoya au CPLA. Na pesi mbote na Willy Mouché Nico Damboka, Tetenda Imaboko Bank, boss Eric Mandala, na Bosanité Kikufi Rigobert Defao, na Lufu, na pesi bambota trop, Papa Mike Makema, le Monsieur l'arbitre, na pesi bambota Mike Makema, na Bosanité le patron de tous les artistes et comédiens katangé Serge Manseba, na pesi bambota Sika Azali et donc mon ami personnel Aboubakar Lyon dans Zambi Bamongwabi, donc Oumela Zala bien na Bosanité Banque Centrale, Boss Ibra. Okay. Boss Ibra, Banque Centrale, vraiment. Merci beaucoup. Fiston Saï, ça a été de notre merci à Domingo d'avoir assuré leur caméra. Un grand merci pour la mise en onde Cinéma Kian Moulamba, la superbe réalisation, la complicité de Gaylor et Popo, mais aussi Henri Tumbognou. Un très grand merci à toi au poumon de ce programme. Merci à toi, my bro Dodo. Un grand merci à toi, Chanel. Grand merci à l'hierarchie pour la marque de confiance que vous ne cessez de m'accorder, Madame Rita Bitota, le directeur Papi Boabouille. Merci à tous ceux qui nous accompagnent et qui nous apportent soutien. Merci à toi, le vénérable grand maître Choisi Matata. Et bien sûr, le code des déblocages 1212 Doudou Kinkela, Clé Chanel spécial à toi. Eh bien, vous êtes tellement très très nombreux à nous accompagner, bien présents. Tetendai, Maboko Bank, je ne t'oublie pas le frère. À toi, mon frère, Guigui des Graines Kabongo. Eh bien, merci beaucoup à Fiston Saï. Sanité 1212 Doudou Kinkela. On a participé à Didi, boss Didi Ilunga. Donc, vraiment. Salutations à toi. Merci beaucoup, Fiston Saï, pour cet échange riche et inspirant. Nous vous souhaitons plein succès dans vos projets et merci à vous très chers téléspectateurs, auditeurs et internautes de nous avoir suivis sur Digital Congo Télévision et Congo Révolution News. C'était Entre nous, je suis Jonathan Bilary, la bilarisation. À très bientôt pour un nouveau numéro. Retrouvez cette émission en rediffusion, c'est dimanche à 9h30 sur Digital Congo Télévision. Fiston Saï, le patron de tous les comédiens, a été des nôtres aujourd'hui dans Entre nous. Merci papa. Merci. À la prochaine. Ciao, ciao. MK Royal Studio, spécialisé dans la production audiovisuelle. Nous faisons vos clips vidéo, vos pubs télé et radio. Aussi, nous couvrons vos événements dont vous ne voudrez en perdre aucun souvenir. Anniversaire, mariage, retraite deuil et tout ce que vous voulez. MK Royal Studio, 35 Boulevard Anatole France, 93 200 Saint-Denis, plus 33 75 36 10 10 3. Et nous sommes MK Royal Service.